Musala, wabi musala. Oh musala papa, musala ezate, tote tani mabanga. Tote ta mabanga, musala ezate. Papa, nga okutu magamba burumese tali nga ite. So burumese azala nga kutu namona ya tana nuti. Na yebi na nga ite, namona ya peti nga ateta na nga mabanga bu. Diplômé naza na nga na musala te. Te ngai classe aneo na katango. Kati pona ni. Na kati talaka bambongo emona te. Pona futamina, pona baba futamina bambongo emona te. Na koma wote na whisky ga libandana. Uteka nini? Whisky. Kutuna ki. Place ananga obat maboma avanda kana ba criminel ba koma obat mana. Ole kakabwe bakale opesi bango so zamonte bazokisi. Ta fulu o solo sombule betia ya pena mama na salite. To vanda gut ate fulo soge mbule beti ta penda full penda bwe bato a push ba uta ba salta wa bwaka a sogi bol so to loba kuna nini kamera kota fulo tala na taisa na kamera na fulo kuna batala na ba maboma bazovanda bazolala wana eske za malamu bon salubrité oyo ezo sa musala papa. Est-ce que bango moko bago banda kojasu ba biloko bazoya ko bwakela biso abo basase batelemaka babotolaka batu ba courant carte bazaki na projet mais namona su projet ekoyana déjà tara na courant ba délaisser bino 3 jours mois courant ba délaisser bino 3 jours mois courant tala ata yo moko kinkole en tout cas tu as na page un an courant ils ont bien été mais ba forage mungwa tala ba fula ta bino mo donc bazonga ko bongisa te je la vision vraiment image no papa zolo ba bongo bazonga ko bongisa te ba bourgmestre ba koya bazo filmer eloko malunga ezate mela ya biso ya kokotela wenze kinkole au presque bato chaque samedi dimanche bayaka ba weekend banini nzela wana basala prince depuis elle en a déjà 2 ans usala esila kati bakoya batie mabanga basopi mabanga banyati bakei mwa mukete baye bakosikosi mwa biso na bilo mobwe apo batie to call bakei ti lelo yo nzele esila kati déjà 2 ans ngolo sote ote miso na mopanzi ya transport na re ya transport wana donc badigi moko eza wana penda mabule ekatani kana nzela bo me bakonzi balekaka même bakonzi pendo ya mboka penda bakonzi ya mboka balekaka chaque jour omona kana badipi na bango na oui so ba ekomi na ba dévier ba komo na ba sensi nito so botanya eza ba boulevard kota côté bima bo bonne idée ya Mobutu popona ni te kolongola salite o babongisela biso nzela lumière po bakuluna basase kotelemaka wana babutu bazobotola batu bazozwa babiloko ba eseza malamu Kinkole o bato babengaka biso tozala na mboka mais toza na kati ya capitale mais na kati ya capitale yango toza mai eza te neti na Kinkole o courant pasi donc même balabala oyo tous les 2 bandes oyo ekoma ofonctionne ka bande moko mais oyo eza nzela esungaka bato bauti libongo bazokema luku bamisusu bazonga Pascal mais toloba te combien de fois tu voté spécial va voir le loto kumisa ki botana ya 2020 la Kinkole ta on est là la propre tala lelo na déjà avec samedi la saison mais so na yeba benga partir à 18h ko maboyete mais so kuna lala kana ba tongo bona ina ko mala na ba ta ba mungi mais pas biso moza pour une sécurité ça mais tozaka bien en plus ba criminel pour lever bateau pour la salité pour na bomona na te batakuna ba mona bino koto te donc ezaka passe donc faut pas ça venir tout ba bon service place c'est que na koto sécurité mon problème pesa makasi eza makasi pour na courir za raté so courir za muiba banga ko iba kuluna banga kale mutu mais so za mulili a osala ni to ali mokonzi mboka Fati atala pe commune nselo abongisela biso ata bandi oyo
minda pepe là pour tozala la sécurité mais toza na insécurité wani kuluna eleki même basoda bakoma osangana na bakuluna bazokotela bato même na bandako tosisi baklasse toza ba D6 mais misala eza te ok boya donc a musala na Congo ekoma kaka bandenge bandeko na biso ya soki bambala soki bayanzi baloba lotu muzei donc balingaka kaka comme ye aza mokonzi azwi ya famille ya tie ya nsima soki yo oza moto ya libanda mwa yosala eza te biso tokutani na bamisala ya bongo toke boye me babengani yo bazwi moto mosusu batie mpo na nini baza bandeko bayebani biso baoyo tozotanga me kongole atangaka mingi biso totangaka mosala eza te tozwi bamaplome totie na bandako siko ntango bapuku bakolia Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Ketoé, I love Romain Morgan, full boss. Netika kasili kota na suki ya moto a moto. Yo kota nga motema vraiment yezo inae. Believe muka. Tongo bokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Kali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na ya vraiment transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela bijou mulamba nalingi nanga ise procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger les ngai se amour keto Jason Engwanda dans la commune de Ntélé Dan Mosengo, votre humble serviteur dans votre émission Découverte. Nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe dans la commune de Ntélé. Nous sommes précisément dans quartier Kinkoli. Tout bête les solo ni les cas qui collent les difficultés ni bazanango. C'est dans cette émission Découverte présentée aujourd'hui par votre humble serviteur Dan Mosengo, le cardinal de la presse. Nous allons parler de la commune de Ntélé. Déjà, je le dis au tout début de cette émission, pas si ni bazan ni les cas commune il y a Ntélé. Vous voyez, on a quatre émissions Découverte. Déjà, nous avons un premier intervenant avec les solo vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans Kinkoli? Est-ce que moi ils allaient passer? Est-ce que Nini les Kaka Awa, Nini Yamalongé Nakasi Yakinkoli, vous allez le savoir dans cette émission, La Découverte. Bonjour, Ndekonangaï. Bonjour. Bonne santé. Bien. Santé, bien. Tous en Nakasi Yakinkoli, Bité Sono les Solo Nakinkoli, Nini les Kanakasi comme des Kinkoli, Nini Bozan on a passé à Nakasi Yakinkoli. Ah, dans la problème, il y a maille, il y a courant, donc, pour rien passe ma case. Si vous avez la possibilité, vous avez bamai bafungula biso bakabine misusu ezalama bien. Mais sinon ne toka masolo babaki comment na bamai na ba courant ya ba carte ezali ya sauteuse ya lokuta ti ba courant carte bazalaki na projet mais
namona sous projet ekoya na déjà toi na courant ba délaisser bino 3 jours mois courant ba délaisser bino 3 jours mois courant parce que yo au senga ba autorité ya mboka gouvernement au senga ba ngoni l'autre senga ba fongola biso ba cabine pourquoi bin moko ena charge makasi ko supporter dans quartier mobimba faut fongola ça 2 ou 3 cabines na quartier moko. Merci de vraiment yeba ki autorité ba royoka mbela na yo to pour en surtout so na papa. Bonjour papa. Bonjour. Bon, nga za na problème ka ata yo moko. Kinkole en tout cas tu as na page un an courant ezaka bien te maye ba forage mungwa tala ba fula ta binomo. Donc bazoninga ko bongisa te je la biso vraiment image no papa zolo ba bongo. Bazoninga ko bongisa te ba bourgmestre ba koya bazo filmer eloko malunga ezate au moins bato bazoboka ba fula te bo perisi ba réponse na ba ozala ka ba ngomo ba bongisa te biso ndete ko bongisela bango en tout cas ba ça l'effort ba bongisela biso vraiment. Place où les a bien tel monsieur Zaki soigné place où mais tous a bien en plus ba criminel quoi lever bateau pour la salité kuna bo mona na te bata kuna ba mona bino ko te donc ça va passer donc faut pas ça venir tout ba bon service place c'est que na côté sécurité mon problème pesa makasi eza makasi pour nous courir za rater so courir za muiba obanga ko iba kuluna obanga kale mutu mais so za mulili a ça ni to lingi courir za passe mam tout passe donc ba ça venir tout ba bon service ba place nyonso suko au senga avant na autorité ya mboka au senga bangoni bon elonga na senga za moko so ba tel biso sécuritaire ba bon tel biso banzela courir comme bien maille bien en tout cas ils allaient bien ba ça biso service. Merci beaucoup et de bonne journée. Merci. Voilà, tu continues toujours de connaître le côté vraiment insécurité makasi papa na yo dérange mo mukie magola tikashine l'émission na yo dérange ka mukie. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé. Qui m'a santé Gito. Tous en a kinkoli awa. Ma difficulté bini bini bozango ana kinkoli. Bon, premièrement la difficulté c'est belé vraiment. So tali problème ya nzela, nzela ya biso ya kokote la wenze kinkoli. O presque bato chaque samedi, dimanche bayaka ba weekend banini. Nzela wana basala prince depuis elle en a déjà 2 ans. Sala esila kati. Bakoya batema mabanga basopi mabanga banyati bakei moi mukete baye bakosi mwa biso na bilo mobwe après batie to call bakei ti lelo yo nzele sila kate déjà 2 ans ngoyo sote otemi so na mopanzi ya transco na re ya transco wana donc badigi moko eza wana penda mabulu ekatani kana nzela bo me bakonzi balekaka même bakonzi pendo ya mboka penda bakonzi ya mboka balekaka chaque jour omona kana badipi na bangwana oui so ba ekomi na ba dévier ba komo na ba sens unique mais to senga vraiment na gouvernement qui biso toza population to senga ba pesa biso ba mbongo te biso mo to bundaka to si to mesana ba passe malembe kaka il faut basunga biso ka bongisa banzela donc mo ba mama titi wana ba fulu donc basunga biso ba bongisela biso ezala kitoko makasi à part wana mo ba difficulté muso ezate oyo yo moni ko bakisa bon ba difficulté muso ezaki kuluna insécurité vraiment soko tamboli à partir ba 19h déjà na ba coin tellement ba coura ba place muso e continue nute donc ba ko kale batu na mo banzela mo ba biloko moko ya bongo donc moi mesure de sécurité e kota makasi po basunga biso. Est-ce que maramino so bolo ba o bourgmestre na bino boyebisa ke marambo nyoso bon bourgmestre o batie pour le moment zo sala musala donc so keme o nze wana samedi penda musala salemaki donc musala penda zo sale kam et salemaka même toza si avec hier moi développement moi changement comme moi quand même message ya suka okoyebisa na bakonzi mboko ezali message ya suka ezaka basunga biso vraiment biso toza population biso nde topesaka bokonzi biso nde toza na bango asama donc faut basunga biso vraiment sa biso bango pe baozala te donc so yo mokonzi ofanika na mboka yo moko donc all no yo ezani donc omona ke oza na ndako moko ka yo moko donc satima pe ozala te ka biso nde tosalaka te bango bamata likolo biso tikalaka na se bamesani konyatanyata biso me toza na posa batombolaka meme mwa banzela mwa babiloko oke esunga population azala lese
occupé na biso bokonzi na bango te do bango bazalaka wana. C'est social Kabasimba. Merci beaucoup Ezaka Kas. Voilà, vraiment nous continuons toujours dans cette émission Gloire derrière la caméra. Mon chef Johnson Keto, de Tenam Boy, le pasteur sans Bible. Tu continues toujours l'émission Maman Toyo Yibo moi Mouki Maman Koussi les Ghana Hote. Toujours sur le moi Ngonga Mouki bonjour maman. Tu le colo bezalika maman bozo vivre ndeni ana kinkolo. Merci beaucoup maman Zani vraiment le le baté tout pour son appétit. Et le le bezati maman. Nako yiba papa moi Ngonga moi Mouki papa. Maman li papa limbi sanga vraiment pour un dérangement. Bonne santé. Santé za moi malam. Bon musala ezokendeni. Ah. Musala wabi musala. Oh musala papa. Musala ezata tote tane mabanga. Tote ta mabanga musala ezata. Musala ezata. Ah na kinkoli papa, bozo vivre ndenge nini? Ah na kinkoli papa. Papa, taisa na mikona yo kuna nini? Kamera kota fulu. Tala na taisa na kamera na fulu kuna batala. Na ba maboma bazovanda bazolala wana. Est-ce que ça malamu? Bon, salubrité oyo ezo sa musala. Papa. Est-ce que bango moko bago banda ojasu ba biloko bazoya ko bwakela biso abo. Basase batelemaka babotolaka batu miyibi ezalaka papa. Ezalaka. Minda ezata éclairage public. C'est une bonne idée. Tala Mobutu ndenga sala balé, okoti bo entrer, virage moko ya vraie place esika bo mona o. Vrai ezana combien de boulevards. Ce botanga eza ba boulevard ekota côté bima bo. Bonne idée ya Mobutu. Popona ni te kolongola salité o babongisela biso nzela, lumière po bakuluna basase kotelemaka wana babutu bazo botola batu. Bazozo babiloko ba eseza malamu eza malamu koto ba policier balobaka nini bourgmestre pe kota zolo bani pona insécurité wana. Ah papa nga kutu magamba bourgmestre talinga ite ce bourgmestre azala nga kutu namona ye atana nuti na yebi na nga ete namona ye pete nga ateta na nga mabanga bu diplômé naza na nga na musala te. Merci Nzaba Pambola Malembe. Problème exacté papa. Merci, merci. Tu continues Malembe papa quand on a mon anda koloba déjà tu y est qu'on dépend na yo. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Et ça a été dans mon lanza minute de tout le monde. Ça fait une dame ça va bien. Bonne musala. Musala ça dans haut mais musala ça on va tout net message chemin moi musala sur la Congo. Na mona que banda koloba déjà moi avant. Problème ni a vraiment besoin vivre na casa qui colle. Bon ouais biso netia pena to la ni on be faut qui qualité presque à venir sur ça là. Parce que comment risque ma cash. Ta précis ça on bien presque comment la souga était mais on so salito mutu ka pona na position a qui derrière tamba na lebele awa. Ke mo ta libula neza wana. Ya ozona. Abu mesta legal suite. Ay comment on ka ba salito mo poubelle en haut. Ay ba mesa ko fanda na ngam to fandi de. Ana buto ba poto ya mo munde za la suite. Tu débutes au côté de ton fan à biso. Bah il y a qui n'a pas 18h de terre de pantai de quai. Oh, la solo. Ah de terre à 18h de 17h il faut qu'on qui. T'as pas sauté bah il qui va au lit. Bah aux autres machine de fan à biso. Mon côté courant na mai. Moi ba avancement ezali. Pour la mai. Mai est au mela. Mai au mela na courant. Ah presque quoi dans une semaine de bien on check inde za la été quoi. Vous comment que ne ba fait ka une heure de détail mais où te tient ngo de ça. Ta ni ba poto fa pas mais de futa fa ti cher inde za la na. Et ba le courant ya carte ya AB soki ya ba carte comme na kinkole na maluku bimana ntele. Côté no e komate. Et biso do sala ga inga ndo moni bo. Kwa ne ko ta pas biso été. Est-ce que na autorité ambo oyebisa bangoni. Ba autorité to lemba déjà papa wana volonté ya bino bo tambola usupe bo za ko wali ba to lemba déjà po banda na bino ete to loba na biso kaka to loba banda mwaka mwana wutu eza ko maiti dérangement ba ko maka mwana ndawo nde ba kangae ba ke ba pomba la nona ndawo misimbo ba yaki ba tele maka mebe a wutu pana biso awa muyibi maka mebe to ko ma biso kaka hygiène za la suite bino mo ba ko wa chebo bima bo tia bino bo longwa ba zelo l'état e kanga bino ba zelo te fande ba salitaire do banda ba ko wa bando sa na biso. Merci beaucoup papa. Papa moi le koyo bakisezade. Bonjour d'abord. Bonjour papa nangai. Le ko bakisezade habité si ba konti ba mona biso ba mona biso te. Do di maga jeune no on a qui des 26 ans. Et ni salé dans la tête. Si ba konti ba tala biso. Combien de photos là?
Babiso au moins attendez déjà ni pour Lukambongo. Mais l'état congolais quand on a souki. Il s'en a souki en fortune des ala. Total la bamboka libanda. Un pasteur en lox ni ni mais à Congo souki pamba. Ndo abunda kuna wakanga eti mais batala ka longa libabe. Batali ka junior la mga bien te boy. Beko. Lui kabon Ni to fandi ma ben to salia. Le rôle kaka boy. Batali ka bo yo kati souki te poni. Est-ce souki da infraction? Président Bismo Kabila ta souka zaka na ngoni bakanga eti moto to mande to loba te. Ban combien de fois te voter? Spécialement va voir le to kumisa ki boita na 2020 la kinkole. Ta ande za la ka propre. Na DJ avec ta musique saison. Mais si on arrive à bien à partir de 18h comme aboyé. Si on a la là-bas, tongo bonaye na komala là-bas ta ba mungi. Mais pas biso moza pour une sécurité. Éclairage public les ala nangote. T'as un quartier monene bokinkole. C'est là mon bout avant na c'est l'été. Maintenant c'est là on des allés là. Grosse les lots après ciment c'est là pour ici un botte la cour. TV ba moi inir di ta pamba. Merci beaucoup papa Namual et Loko Baxi. Biggie c'est pas une paille. Merci, continuons toujours dans cette émission de découverte et Ndekonanga Mobali. Bonjour. Bonjour. Moi Loko yo Baxi zalité na oni so ba ndorone so ba lo. Moi lo beza te biso auto coura passe na mai. Ma misala ku de ça comme ça au début même so basé na mai. Bongo côté l'école ils ont mon pour ils ont mon classe au cours ça te faut tangana côté l'école les allient vraiment bien tu les allient l'école les ont mais ils ont bien goûté ma qualité école mabe ma qualité ko bata ça va bien té éducation bien té va faire un cours bien té va prof va beta va ba oh motonyo sera passe mais ça va on va casse ce que vous signez le moment na bakonza mboka tela ma caméra et ça bon au singa bangonya côté biso singa courant na mai na ba point ça ba point de salité ba kuna wakala ba tuka ba abota ba mbongo ba téléphone ba uma ba na ndo singa ba konza bo service ba ntela na ba chef biso courant na ba mai. Merci beaucoup vraiment bakonza mboka bino mubuzo yoka tous ndeko na biso ya mobali awa bonjour ndeki na ngabiso. Bonjour. Bonjour. Bien. Ok, classe le lutin. Te ngai classe aneo na katango. Kati kona ni. Na kati talaka bambongo emona te pona futamina pona papa futamina va bambongo emona te na koma hotela na whisky ka libanda na. Oteka nini? Whisky. Koto na king lobana. Pombongo zomona te mwa ki classe zati. Akoma de brali bosana bima te apanda kawana. Sko pona yona ki kole koto vieux ndengeni. Na ki kole vieux za passe tara ba vende ba kemba. Donc vieux za passe yo ozwa mbona miko obima boy. Da 19h po bima kala nzela we za passe. Place ananga obat maboma avanda kana ba criminel ba koma obat ya maana. Ole kakabwe bakale opesi bangombo so zambonte bazokisi yo osenga na bakonza mtela kamera yo osenga na bakonza mboka ni ngapa bakonza mboka na senga kaka babongisela biso courant na full courant eza de l'estage genre moi tout na bino depuis ton tipo courir été donc tozela courant ya kate mulili partout mulili donc to vanda bo poto za courant ta pour charger téléphone comme passe ta full solo sombule betia ya pena mama na salité to vanda gut ate full soge mbule beti ta pena full pena bo bato a pousse ba uta ba salta wa bwaka sogi bo so to loba ba mona biso wa to loba tie. Donc, si on a une réponse, par exemple, c'est en tout cas la réponse, merci beaucoup, vraiment. Bakonziambo Kaboyo Kanenge Mwana Azolela, vraiment Kelelo, donc Nenge la population de vidéo avec une colle, Bazali Colle là, vraiment, sincèrement. Bisous, vous allez sur le terrain dans votre émission vraiment découverte. C'est une émission Oyo, te faire découvrir Bino Batnius Bolanda, Bisou Boumona, Nenge Bande Kona Bisou. Et qui colle basali colle là. Gloire dit, je leur rends vraiment image à fou nèg bato bazo déplorer pour na foloana. C'est vraiment déplorable. Tout qu'on dit qu'on soit toujours
tu connais que j'ai toujours l'impression à bateau l'émission au biso le bâti tu poses la question kaka bato en bas dans mboka bango moba lo bandenge ni bazali ko vivre na kati ya commune na bango to na kati ya quartier na bango tozali na kati ya commune ya Ntele na quartier Kinkole population ezali kolela makasi ekambo ya courant en sécurité na mai vraiment bakonzi ya mboka bourgmestre o ezali commune na yo sala mosala na yo bakonzi ya mboka boyoka ndenge population ezali kolela kelelo gloire dit to so vraiment image on a bonjour maman limbisa biso pour un dérangement muke bangu na Kinkole vous vivre ndenge na monde que vous avez vraiment pression na mosala na Kinkole abo vivre ndenge ni pardon maman Nantele merci maman azangi vraiment le rôle bato konye ko toujours na kati émission de couvert pour mona ndenge population. Merci beaucoup maman, tu continues toujours à avoir l'impression ya bato. Papa tu es pas na yo. Tu auras 2 minutes. Tu auras 2 minutes ya pamba. Gloire dit tous on a biso poto si ça vraiment une émission de bonjour maman. Boni. Bonjour. Bonjour papa. Boni santé. Santé ça bien. Lelo bimité. Lelo bimité. Nazo na ngana ndawo bo musala les zaki. Quel musala c'était? Musala les zaki. Limsa tu y ko beta so musala lelo na Kinkole. Yo za habitant e Kinkole, bozo vivre ndenge ni na Kinkole. Ah, Kinkole o bato ba bien biso to za na mboka mais to za na kati ya capitale. Mais na kati ya capitale ngo to za mai za tenet na Kinkole courant passe. Donc même balabala o tous les deux bandes comment fonctionner ka bande moko. Mais oyo ezanzela esungaka bato bauti libongo bazokema luku bamisu bazonga Pascal mais beaucoup mestre na biso ya commune Nsele oyo ya aliaka nega mbongo abongisaka nzela te banda toyeba ye abongisa nzela te fule yango etondi bandi wana nyonso ekundama na fule bacriminel bakoma kobatama bakoma kobakela biso bibembao bato babomi moto babwaki ya mais bourgmestre Congo oyo ya Kinkole oyo donc balingaka ba vie personnelle na bango baliana ba famille na bango biso to souffra population ezokemba mokonzi mboka Fati atala pe commune Nsele abongisela biso ata bandi oyo minda pepela poto zala na sécurité mais toza na insécurité wani kuluna eleki même ba soda ba komo sangana na ba kuluna bazo côté la batu même na bandako bata district il fallait to funda bango yo mokonzi mboka oyoka ba ye batu balali na ndako vers 0h bo panzi ndaka batu bo koteli batu na ndako bozo ke kanga batu na ndako est-ce que ezalaka bongo ezalaka te kanga mutu na moi mais okanga mutu na butu te po ezana bureau te salaka na butu normalement wada drapeau de kitaki mais mokonzi mboka atala pe commune Nsele. Merci beaucoup télévision caméra. Si vous avez le numéro ça mokonzi mboka directement en face le roi bosso ana oyepseni. Na senge pas mokonzi mboka abongisela biso mboka atila biso courant pe mai pe akitela biso to a dollar. Pe alukela biso neti biso to sisi ba classe toza ba D6 mais misala ezate. Misala ezate OK boya donc a musala na Congo e koma kaka bandenge bandeko na biso ya soyi bambala soyi bayanzi baloba lotu musei. Donc balingaka comme il y a za mokonzi azui ya famille ya tchea sima soki yo za mutu alibanda moyo sala ezate biso to kutana ba misala bongo to kebo mais ba bengani yo bazu mutu mususu batie po nini baza bandeko baibani biso ba o to tanga mais congolais atanga kamini biso to tanga musala ezate to zui ba maplom to tchena banda si otanga ba puku ba kolia to banda sous classe to sala te. Merci beaucoup Ndeko, bonne journée. Merci. Voilà, vraiment nous sommes arrivés vraiment pratiquement vers la fin de cette émission. Les autorités du pays, Tozoye Bisabino, juste émission de couvert des actes poto sambu sambora na biso. Les agents poto ye Bisabino ba difficulté ni population ezali kokota nango. Pour comprendre pas si y a population pour boluka ba solution. Dans cette émission, les lots tozaki na commune en télé, la quartier Kinkole avec la grande équipe vraiment de Top Africa News. Avec gloire derrière la caméra, Dan Mosingo à la présentation de cette émission de couverte. Je dis aussi merci à mon chef Johnson Keto de Tenam Boy.
le vieux Mbembe, le garant de la nation. Là, beaucoup de population, ils allaient coller là, Pona, quartier Kinkole. Dans cette émission, vraiment, nous allons découvrir souffrance de la population, pour découvrir les locaux Nakati à Kinshasa. On va aller plus loin, pour que même la province, pour de découvrir qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Là, nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Top Africa News, votre chaîne. Vous avez besoin de transformer. Il n'y a qu'une seule chaîne, une seule émission, un seul présentateur, le vôtre de Mosengo qui était à la présentation. Je dis merci beaucoup à Gloire derrière la caméra et aussi à mon chef Johnson Keto de Tenam Boy, le garant de la nation. À une prochaine émission, à une prochaine découverte. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye alega mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Keto à love. Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yo kota nga motema vraiment yezo inae. Bilivu muka. Tonga bokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ma merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ngo. Kali elengi amour Keto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme Keto amour na yo vraiment transforma motema nanga na foi ko déplacer bangomba motema nanga na foi ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love Keto umela bijou mulamba nalingi nanga ise naloba nanga iseye procédure na lande meminga ise pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe bénisse langa amour Keto azala se kompene nanga tout le temps mieux takanga na litoye ye kaka na héros Boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yo tianga na nkato memanga esikolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Mata, c'est comme na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvrir maternité Nzambe à sala Keto après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel mon Keto Bibiche Mandala Nida Madaka Claudicia Ngata Babandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Johnson Keto ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate
Johnson Keto bébé kobosa na vera ngote ata na présidence na yebike kosimaye ata okumi wewe vraiment tokokoma bien. Félicité Nyongoni ata babandeli mokili 10 000 fois préférence péchoa nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga de mon vivant j'emmène na zanga Keto nalinga nalinga nalingi nalova 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 na kraka bato tu basi ba comprendre nga bato tu basi ba yebinga bien soki chéri na noyette na belaka soki Johnson Keto kotite ba égal malade. Jean-Paul Kalema Micheline Dioka. C'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tango memanga na couloir ya bagu namela milk check namenia lelo kobosa na société ya samouraï nandambwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye na kraka ye bato tu basi ba comprendre nga bato tu basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki chéri na noizongite ba égal malade. Mikolo pena comprendre les sous-soutés osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomo sola boye okomo confondre faiblesse na gentillesse mingi sema kota bana mibali okomo luko devire maloba matoi bani ba bloquer yo tak orate amitié. Raymond Ikoza Bio Jado Lopera Cyprien Bongulumata Z.0 Simon Binano Belda Bolambi